Non, Jean Mayele akotaki mafia. Abomisi basoda basiliki basoda babomi. Akotaki mafia, akotaki biso to basoda to la politique. Oui. To basoda to la politique, biso to kufela ka mboka. Na comprendre lelo tikala koyeba ke Congolais nyonso alobaka ke armée ezalaki na mboka na été. Mais tiyeba koyeba tikala koyeba ke armée na yo ebunda guerre ya France. Armée à Congo. Et yango petango yeko bunda guerre pe France a gagné. Parce que à l'époque Kadhafi aza olinga Mobutu te aza koyeba ke Mobutu aza complice na ba américain na ba français. D'accord. Vous comprenez? Mais tant que mon avis que tikala ki ba air mukeke bazo nazo silisa contrat na ngai kuna na sia akamati nzungu nyonso amemeli bango albitala nzungu yango tala bato ndenge bazo sakana na biso. Mobutu ayebisi abiarima ya lobi omoni ndenge toza na réunion oyo. Okoki ko déplacer te sa moi yo avion na yo ekokende na bato oza na bango. Yo na ngai to kota na avion na ngai okoma Kinshasa après okekuna parce que événement ekokita kuna Akochaki est déjà. Akochaki. Oh là là. Vous comprenez? Ah ouais. Événement ekokoya kuna. Yerbi no mwana na ngai azo sala anniversaire. Tous les bana ba président baza kuna il fallait ngai père na zalawan. Yerbi no zelangai to sisa basili si réunion. Abino zelangai na sisa ko solola. Chirac abengiye babanzo solola. Yerbi no tikana kata li solola Chirac. Yo kutika avion na bakende yo okenanga. Tango ya sisi solola tala bima na vanda tala. Mwana ma zate akei ndio ami tu démarrer et que aéroport. Ils ont comme un aéroport mais abino tala yo wana zokende. Incroyable. Mobutu asimbi mutu alobi non ce n'est pas vrai. Mobutu ayebeli non les français déjà baza na aéroport déjà ya yé moko po ba bomeleka na aéroport. Tant Mobutu azo comme pas biso déjà cette il est déjà barré déjà. Mobutu ko kitazo kita na ko koma zo il déjà mort. OK. Na aéroport. Ah ouais. Nde biso déjà ko lungwa pe wana ko nokota kuna nde ko banda pe kaka lumbe photo zo kaka ebembe. OK. Lumbe Zwami, moi c'est Zwami, avion, moto, Kinshasa. Mais je confirme. D'accord. Je confirme, c'est vrai. Et dans le côté, les leçons qu'on a eu, ils continuent à être congolais. On redoute. Non. On redoute, on finit en aïe, on s'en doute. Poutino Fernand. Fernand Azali congolais, Azangolais, de naissance. Ngai mutunaka ibajang. Oui, mais où mi la popo on va se battre. Non, ngai umela te. Jama za masuwa na ngai. Bamolo na za masuwa na ngai. Roger za masuwa na ngai. Bango nyonso ne bakangi bango ba masuwa na ngai. 4e compagnie ya Tondele Mitai. Mais après combien de temps vient Jama? Non, 4e compagnie ya Tondele Mitai. Na arme lourd. Ba masuwa na ngai ya Kitona. Bango wana. Bazali ba miyibite bazalo sani bango bazalaki ba yanke kaka bazo soko tari million na bango ba yibi ezaka Mbinza Ipen oui buka mikuwa ouais bana ya Mbinza ba yebi ban omona oyebaka maître nani Njube ouais maître Njube botuna maître Njube ba yebisa bino maître Njube ayebi ndako ya Django ayebi ndako ya Karajes ayebi ndako ya Roger ayebi ndako ya oyo nini Bofik ayebi ndako wana nyonso maître Njube. Mais comment ka c'est lui yango na zo yebisa oui bango batikala ko botola muntu kata bano yibani bango soko babimi na babar ya Mbinza wana bazo kolongola batuka bilamba basapatu bakuti na mbongo bazwi. Mais si on basaleka yango wana ya bango basaleka yango wana. L'homme du pétage et puis ngaso na ndimi loko seke loko neza pena na mutu ya FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables.
FP Service. Pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Koura TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Bon, pas ça, il y a comme 075 quasi France. Na Kinshasa 75. Donc on a plus 33 075 31 22 928. Et L5 Travaux, le professionnel du bâtiment. Pour tous travaux de VMC, ventilation et ramonage, électricité, manutention de moteurs VMC, des spécialistes véritables professionnels à votre service. Infoline et commande au 06 48 22 96 53. Et L5 Travaux, le pro du bâtiment, au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Métro, Saint-Denis, porte de Paris, ligne 13. Et L5 Travaux, qui salou, moi na kekete. Bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur MS. Comme d'habitude, tu es Sarabino, Carré Parfait et sa émission socio-culturelle. Oui, la cabino, ma solo, information et surcir. Et si ka, ezo bino, nabanda kunabino. Aujourd'hui, on a cet réel plaisir de recevoir pour vous un grand homme politique, un grand militaire. Donc, Mila Benoît Solo Yabatang Wana. Tous avons l'habitude d'avoir souvent tous obéis à ma épisode. Autre comme bon na troisième épisode au solanae, de développer ma cambo ya sécurité au Italie, Mboka na biso Congo. Pour commencer, salutations spéciales à toi Lorero Awenze, mon ami personnel, mon ami d'enfance. Jimmy Tumanga Port de la Chapelle et bongo Evan Tumbana Anvers. Moto ya mbongo plus mbongo mtalekio azate papi lebo balobi was telecom ekoyate na créé toujours biga sumbu na Lausanne balobi forme plus forme égale forme. Toi-même tu sais, je te salue mon vieux Linda Pindi yo yebi Pedra Nyoka laissé nourrisson aigle. Derrière la cam nous avons Fire Basket qui va assurer Balobi patron Bogos Fire Basket. Pour commencer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous recevons pour vous aujourd'hui Kangala Machine de Guerre que je salue. J'ai dit bonjour, bonsoir Kangala Machine de Guerre. Bonjour, bonsoir petit MS. Bon niveau. Bien, bon niveau. Qui met à la main l'émission de tennis des sports. Naza sportif. Ah ouais. Un bilan sportif, bon, talaka. Ndenge na yeli ndenge au moneli. Ok. Mais sinon santé ça va? Non, santé ça bien, naza na kimia donc naza penza pepele quoi. Pepele. Pepele. Na tout na ramener na tout. Naza prêt. Pepele ambetolo. D'accord. Voilà. Pour commencer, salutations spéciales à toi Gloria Olangi l'américaine. Perdu au Congo, quoi. Bah, bien incroyable, quoi. Quand on a la machine de guerre. Oui. Tout ça qui nous dernièrement, tout le monde est en solo, Yamboka Congo. Au bétélé, il solo que Général Mayele, Babomaki et Paya Basoda. Est-ce que c'est vrai que Général Mayele, Babomaki et Kobo? Oui, Général Mayele, Babomaki et Paya Basoda. Babomaki et Basoda. Na erreur, na ya salaki. Yango basoda babomaki asalaki ni Général Mayele pour babomai. Non, Général Mayele akotaki mafia abomisi basoda basiliki basoda babomi akotaki mafia akotaki olki biso to basoda to a politique. Oui. To basoda to a politique biso to kufelaka mboka to kufelaka peuple. Tu vois. Mais Général Mayele, donc, au moins, il y a échelon à Bango. Donc, il faut que vous voyez que échelon à généraux. À partir de major jusqu'à général là-bas, Nicolo. Donc, comme on a étape,
ozomona donc bakomaka na étape ya bapoliticien donc parce que bazalaka toujours na bapoliticien c'est ça omoni ke ntango ye akuti cope na ye akoti na cope abomisi basoda yango omoni basoda babetaki masasi basoda nyonso ya BSP même bamama ya BSP oyo bayebi ke ndenge Général Mayele akufi oyo bazolandanga kangala machine de guerre na minute oyo basoda BSP bamama ya BSP bana ya BSP bayebi ke basoda ya BSP bato babomi Général Mayele. Mais ba généraux ya tanga Mobutu il paraîtrait que ba melana ba sala ba impact mutako trahir Mobutu cause la tête. Est-ce que tu le confirmes? Moni échelon wana nako confirmer bino comme nako confirmer bino te. OK. Tu vois. Alors pour na zala pesa honnête et loko nyonso era un impact nango. OK. Tu vois, net biso ba soda toza na impact na biso to signaka to na symbole moko izalaka et pas na biso ba pesa ka biso ba lobby soda azana symbole na ye net biso toza na symbole na biso izalaki soda zairo votre serment donc tu pesa serment na biso tu vois serment na biso ezala pour na peuple pour na guide tu vois potowe là bato yo bakoki kokufa te sans que biso nous tokufa liboso. OK. Donc tout ça la intervention ndenge pe ba généraux wana baza pe na ba serment na bango tango bakoma na esika na bango na ba échelon na bango baza pe na serment na bango ndenge bango mo ba vota et puis même dans ba politiciens c'est la même chose. Nous sommes dans ba étape ils ont ni nango. Tokowa pour la école, pour la guide, Tokowa pour la peuple, Tokowa pour la guide. Donc nous sommes là pour guide Nabiso, nous sommes là pour peuple Nabiso, nous sommes là pour le pays. Donc pour faire intervention à pays. Tokowa pour l'école. Général Mayele va faire ça que confiance en mboka nyonso et pas ya président Nabiso, fait Nabiso président Mobutu c'est ce qu'on voit sur bango kukuwenda. Mobutu apiaki Mayele confiance nyonso. Et Mayele étant qui idée à trahir Moka. Normalement, il n'était pas seul. Azaki na complicité à bande Kebele. Mais ce que Moussala au bino bando sala ya service secret. Bon moi te bo falia qui place wana. Comment bo yeba ki angote avant pour bo dénoncer ba makambu na wana. Non, omoni armée ya Mobutu ezwaki eyaki kobeba na tamoko boye. Vraiment Mobutu armée ezaki na confiance na ye makasi et Mobutu alingaki pe armée makasi mais bakunzi oyo bazalaki na Mobutu ezaki bakunzi ya mino mibale vous comprenez bakunzi wana Mobutu apesi bango confiance Mobutu a recommandé il va recommander yo so général Mobutu aza président de la République a recommandé président général ou bien aux premier ministre Mobutu a la place ya président aya na place ya premier ministre donc Mobutu a na confiance ya mutu nyonso apesa ki etende ya mabele ayeba kobongisa etende na ye parce que azaki na confiance ya bato nyonso wana mais bato wana tango bango baki kokota na politique na bapoliticien nde balongoli bango idée na bango bazalaki nango bakotisi bango na idée ya politique yango monaki Mobutu akomi isolé Mobutu azalaki fier na ba na armée Mobutu bino moko boza komona Kinshasa oui Mobutu azako bebisa mbongo ebele pona basoda Mobutu asali tout pona basoda Mobutu asali division Kamanyola mais division Kamanyola ezaki 15 000 militaires et puis bamusu baza kokota sima mais soda moko na moko azana ngombe moko apesi 15 000 ngombe pona soda moko aliaka ngombe moko azaki na mona bango te amona bango makasi mais ba politicien plus ba généraux ba jui ba sali tout po ba boma armée wana kaka est-ce que ba moteur malamu te mais to kanga moi parenthèse mo moké voilà est-ce que vous expliquer biso événement o salamaki Mobutu a délégué Batouba que je bembe ya Biarimana. Comment événement en opération en Salamaki?
non tokokoma wana parce que tokela mosika na expliqué on a tina ya oyo poser nani liboso question wana na kokoma tina place ebemba bien na kokoma wana voilà na kokoma wana na ko expliquer bino po weba ke naza véritable soda d'accord na kokoma wana continue Gassi voilà Mobutu aboyaki armée te presque botozaki na Mobutu aza kobomba peuple na ye ou bien soda likambo te soki totali bien na image soki ofandi botali image ya Mobutu omonake aza kobomba secret moko te Mobutu soki asali voyage par exemple alongwa na Kinshasa alinga ya na France kozonga na ye akopesa biso ntina voyage wana il faut expliquer non expliquer basoda te expliquer peuple na ye jamais Mobutu asala voyage azonga expliquer te et puis qu'il likambo lobi oza na raison et bon lelo esalamaka te esalamaka te mokonzi mboka avoyage azongi apesi apesi bino compte rendu te rendu bomona ngo wapi banda Mobutu akenda yebisanga mokonzi nani akenda voyage aye ayebisi oke non ngai lokolo nakendaki na France nakendaki mpona boye mpona likambo boye nasololi na bato ngo boye batuni ngai boye tala ngai nazongiseli bango réponse boye nani yango asi aloba likambo wana peuple na ye personne me badiabolisa ye kaka eza te mpona naza mobutisme non nazoloba vérité est-ce que regrette Mobutu lelo na regrettaka ye est-ce que tu penses que si Mobutu ageti lelo na pouvoir devait faire mieux que Mobutu à la place oui tolinga toza na lokumu ya libela et puis sans tâche et puis tubalinga ba respecter biso partout tozali avant dernier jour à Mobutu avant Mobutu akende omonaki comment mboka comme na conjoncture namonaki ezaki conjoncture bien te mais c'est pourquoi tu regretté hier ce qui mboka comme déjà kobeba non Mobutu abebisaki mboka te nazopesa yo exemple nayebi so bato babisi mboka eza bapoliticien parce que balongaki armée ya Mobutu Mobutu azali toujours koyebisa bino mayele na nga natiaka yango na baberet rouge baberet vert d'accord et puis natiaka yango na infanterie parce que azalaki sur na armée na ye na comprendre lelo tikala koyeba ke congolais nyonso alobaka ke armée ezalaki na mboka na ye te mais tiyeba koyeba tikala koyeba ke armée na yo ebunda guerre ya France armée ya Congo et yango pe tango ye kobunda guerre pe France a gagné armée ya RDC ya RDC Zaïre wana tango eza Zaïre nazo ko apprendre le boyebi yango te guerre nini wana guerre ya France oyo monaki France aza kobunda oyo oyokaki bato eza bakomisaka basénégalais bakomisaka banani baalgérien tout ça bato baye kosilisa guerre wana ezali 180 personnes ya Congo Zaïre wana à l'époque bon guerre ya France ezalaki na nini oyo tunala oyebi ane ya guerre ya France opesa bato baolanda information pesa bango na ntango ezalaki guerre oyo ya France oyo elekanaki ya guerre mondiale ya bango na Allemagne. Ok. Alors bapesa Mobutu cadeau ke apesa bango basoda wana bakende na Orient nazoloba bapoliticien bazolanda ngai bato ya mayele bazolanda nga Mobutu na sagesse na ye aye kotala bi bamindele oyo baleli napesa bango bataillon wana etikala kuna eke na Orient non il faut na former gendarmerie pas gendarme ebimaka na mboka na biso yango gendarmerie ebimi na mboka na biso tozalaki bapolisier ya ekoti ya rouge à l'époque. Vite fait, na époque tozalaki na combien de unités? Na époque tozalaki na infanterie. OK. Tozalaki na commando. Tozalaki na paracommando. Tozalaki na FTBL, pardon. Tozalaki na artillerie de campagne.
tozalaki na bataillon voltigeur, tozalaki na bataillon oyo je pense na prononçant ou bien en français c'est quoi bateau banene ba génie de combat pana ba mine ba tout ça ba butia ba nini partout tozalaki bien organisé tozalaki na armée tozalaki pendant na armée nyonso wana Mobutu akende kozwa bambongo kopesa mbongo ya Congo ba former bana wana ya Congo bongo ba former ba officier Mobutu ayiko bimisa ba officier babengi Makanda Kabobi sont des universitaires à Bango nyonso tango akangi ba université à Lubumbashi Kinshasa partout ayi a koti bango na armée a formé bon pour armée joie valeur Mobutu ayinaki mututa Mobutu alingaki mboka na ye mais azalaki na bato baza ko combattre ye bato na basali ndenge nyonso tout na ndenge bake ko mona ke non po to jwa Mobutu to kosala nini bakei na Mobutu na nzela mususu bakoki yete bake ko rompre mwana na ye ya palais nani et Jean Mayele ado mwana ya palais ndenge Kofi alobaka mwana palais aza enani na ba Kofi papa Wemba aza koloba karabo eskize ngai abi mwana palais azali Kester ndenge Mobutu aza kozwa maintenant ba corrompre général Mayele ba soupçon déjà bando bimate problème on na oloba na ngwana po biso tonto solo lelo tozo solo la par rapport ya lelo na kikala ba soupçon zalaki et Mobutu il était pas au courant de ça quand changer Mayele état longolae. Non, ba soupçon yaki ke Mayele nda za vrai. Ba oyo bazali oyo tiaki liboso baza vrai te. OK. Yango wana ye a joaki Mayele a tie sko na place ayeko nommer Jean Mayele. Liboso Mayele azalaki na fonction na te. Azaki a mwana palais. Azaki mwana palais azaki na fonction te. Mais tango ba soupçon ya mabe koti. Tango ya monike BSP et baby et comme bangwandi na bangwaka et comme pesi mubulu bangwandi bango batu baza bakunzi bangwaka bazali ba travailleurs comme tout le monde nenge bazalaki ozomona bambunza bangonde baza sikoyo likolo ya nyonso parce que armée ezaka toujours na bambunza batu bazo commandé armée sikoyo eza bambunza guerre komaki nde Mobutu amoni ke no amoni bano bakomo kende mabe yango monaki aye kolongwa kuna tali Mayele albino Mayele faya parce que namoni ke Mayele quand même population ba politicien ba bimisi Mayele na palais du peuple ba bandi ko crier na palais du peuple ozai ko landa ngona Kinshasa ogano mais général ya bien formé azali boy Mayele ezo bima na palais du peuple. OK. Mayele ezobima na palais du peuple na tuni obetela biso lisolo pour total la force ya armée ya tango ya période ya papa ya président Mobutu total ndenge ni batenda kitina kati Rwanda pona kozwa ebembe ya président Biarima. Comment vous avez fait? Comment ils ont déployé soda wana bakomati basa l'opération? Non, lelo ba Rwanda ba comment nyokola biso boye biso pays mobimba mboka armée mobimba tozo kokate ko bimisa ba na Rwanda mais na époque wana Mobutu mission spéciale ba kotiti na Rwanda bazui et bemba président Rwanda. Monsieur Zaginde. Non, na lobi boye. Omoni sécurité ezali eloko yo foyo kolango ye bango mission ezalaki tout d'abord ba politicien tellement lokola a Biarima ya déjà ba bomaki ezaki déjà eloko moko eza ba pays occidentaux États-Unis ezalaki déjà au courant que pour ba détruire Congo lokola toujours jouer Mobutu te
pour détruire Congo. Il faut pas côté là. Il faut pas non, bah yeba kinzela na moke Congo poto kota ngo bien il faut kuna. D'accord. Donc poto kota kuna il faut tia mutu. OK. Mutu wana kozala kuna, il faut la mutu na biso moko. Mais à l'époque ya kotia mutu wana, Mobutu azana siya. Et azalaki complice ayebaki yango. Mobutu si ayebaki. Ayeba parce que na siya un commandant ya siya ayebaki tout. Enlèvement tout les autres salama na kati ya Afrique yé parce que okita na table na yi. Et ouais na table oyaza. Ayebaki tous les plans. Mais comment il y a un pouvoir ayeba plan amitika bon non amitika kité. OK. Amitika kité parce que comment na sous ya commandement na nani na fait ya nini na yi. Alors le roi azaki mayele koleka bango. Aki très mayele koleka bango. Mais ayebaki ke mutu na ngai nde oyo bakolia na tel jour. Ayebaki na yi. Avec mutu wana ba préparer équipe moko ke na kolia mutu wana tel jour, équipe moko na mboka wana ba vendre sa mokonzi tel. Parce que yé na kati ya siya mutu atana dossier wana ezayi. OK. Vous comprenez? Ayebaki. Mais abombaki yango te. Yango monaki bakendaki ba réunion na bango entre yé mutu oyo babomaki Kadhafi et puis nani Saddam. Parce que à l'époque Kadhafi a olinga Mobutu te azali oyebaki Mobutu aza complice na ba américain na ba français. D'accord. Vous comprenez? Mais tango ya monaki ke tikalaki ba air mukeke bazo nazo silisa contrat na ngai kuna na siya akamati nzungu nyonso amemeli bango albitala nzungu yango tala bato ndenge bazo sakana na biso. Bavandeli yango bazwi boule na bango esili ba se partager misala na bango. Tango ba se partager misala na bango sikoyo Kadhafi a s'énoncé pour changer monnaie africaine. On a toqué na échelon eza siko likolo. Mais ngai na kosuka na échelon ya se o ezaka ba militaire. Pona peso ide ndenge likambango ezalaki. Alors sikoyo par conséquent yemoko akei ayebisi pe mwana mai que telle date likamoko bimana mboka no meto to bloquer ngo na sens bon. Tellement baye kokot ça il okoni basalaki sans que balongola Mobutu na kiti ya bokonzi ya CIA. Non, il y a CIA déjà balongola qui est déjà balongolié siko ça balongolé na union africaine africaine je pense hein union africaine union africaine sans balongola yé je comprends baké ba petit copé pa ya Omar Bongo ba jou Omar Bongo na Giscard d'Estaing. OK. Ayi ko déjà na kiti ya Mobutu tanga lungo kuna signé a PC remise de reprise azo ya kwa ya na réunion ya union africaine akomi boya kuti na kiti ne Omar Bongo azali a tuni même kiti na Bolanda ki on a ba télévision nyonso abi kiti na ngai eza wapi nanu na lungwete nanu no sengate mais pourquoi bolongo linga na kiti to na to katate mais nanga na olinga yango na lingina yo sondenge tokina kolongola ebembe kuna basoda balongoli ebembe kuna bayenango Mobutu ayebisi abiarima ya lobi omoni ndenge toza na réunion oyo okoki ko déplacer te sa moi yo avion na yo ekokende na bato oza na bango yo na ngai to kota na avion na ngai okoma Kinshasa après ok kuna parce que événement ekokita kuna akochaki déjà akochaki oh là là ozo comprendre ah ouais événement ekokoya kuna yalbi no mwana na ngai azo sala anniversaire tous les bana ba président baza kuna il fallait ngai père na sala wana yalbi no zela ngai to sisa ba silisi réunion abino zela ngai na sisa ko solola na nani président France nani à l'époque François Mitterrand il faut se la seconde oh il y a d'ailleurs sa candidature nani Sarkozy non pas Sarkozy Chirac ouais Chirac a bengié babando solo là ya bino tikana kata li solo na Chirac yo kutika vion na bakende yo okenanga tangu ya sisi solo tala bima na vanda tala mwana ma zate akei ndio bami tu démarrer et que aéroport
Ils ont comme un aéroport, mais ils ont talé wana zokenti. Incroyable. Mobutu asimbi mutu alobi non, ce n'est pas vrai. Mobutu avait dit Non, les Français déjà baza l'aéroport déjà, il y a yé moko po ba bomele ka l'aéroport. Ah ouais. Vous comprenez? Mobutu akini pou akiti pa na biso rassemblement alerte beti bu ba ju jeune mayele ba commando ya jeune mayele ba tout ça le bofale moto. Bokita na mboka wana. Kokota Congolais à côté ikuna yango wana. Tango bazo bomaye direct. Ah donc Congo, Bango, Mobutu a alerté que les soldats sans pour autant le président Koufa. Non, le président Sakoufa qui déjà, parce que tant que Mobutu a joué comme il est déjà cette il est déjà babaré. Babaré déjà. Mobutu Kokitazo na il est déjà mort déjà. Ok. Na report. Ah ouais. Donc biso déjà kolungwa pe wana kokinokota kuna ndeko banda pe kaka lumbe il faut tout jouer kaka ebembe. Ok. Lumbe bembe Zwami moi c'est Zwami avion moto Kinshasa. Mais c'est quoi réflexion en étant réfléchir. Voilà. T'as la force toi là qui non. Et ça y est moi unité moi mokié ba déployer unité ni. Non, il était commando. Unité commando et que ça l'opération hein. Et ça les gens. Bazui et bien baïna. Mais non, pourquoi jusqu'à présent est tout ba moyen nyonso ba sensibiliser ba militaire mais toujours qu'on récupérer à monter pourquoi? Non, est-ce que tu récupérer à monter? Pour ni. Parce que l'armée n'a tout d'abord ils ont infiltré. Depuis Oyesenga la fois dernier et armée n'a ça qui infiltré depuis l'époque à Mobutu. Mais tout ça qui infiltré, tout ça qui contrôlé. Mais les autres tout ça infiltré, tout ça contrôlé. C'est-à-dire parce que recensement moko et salama na armée. OK. Mais biso na armée na biso recensement ezalaki. Ba ko recenser ba ko bamboka na yo ba ko territoire mboka no ba ko ba zone mboka no ba ko kamunyoso na yo. Ba ko ba yo na ton na yo ndengo zoloba. Ba yebi ke ngai na kosi, ba yebi ke yo kosite, ba yebi ke o ya kosite. Et ngai na ko bana ko kengela yo parce que consigne na yo ezai pa na ngai. Yeba bano kengela yo, o kuna bano kengela yo. Du biso mongo tozo kengela na. Tu vas armer na biso ndenge ezalaki. Mais to bengani yote, to longoli yote. Oza no kaka. Oza wana. OK. Mais to surveiller kaka yo. To yebi yo. Obinza masolo somo. Ah mais nazo yebisa yo sikoyo. Parce que ngaso na bibo yo ka batwa yo te mais wana ata congolais. Moi je suis pas le congolais mais na lingi ba congolais ba yoka. OK. Oya mayele ba koti na mutu. Ba yeba mboka na bango po ba yeba ko yebisa pe ba bana na bango. Biso beto joa ki chance. Ya ko tambola kana ba vie wana ko zalaka na bango. Ce n'est pas soda nyonso ko ya ko yeba biloko ngana zolo. Ndenga tozalaka wana omona ka kimbanso bilo ngai soda oyo machine ayebi yango oyo ayebi te soda nyonso te. Est-ce que c'est vrai au biso awa maleucho leka que Coutinho Fernando Pasteur Coutinho il était complice na ba armement oyo banaye ko tindama et pas ba rebelle na est, tu le confirmes? Mais je confirme. D'accord. Je confirme, c'est vrai. Et ça, vous savez, les leçons qu'on a eu sur continuer à la Congolais, on redoute. Non. On redoute, on finit en aïe, on s'en doute. Coutinho Fernando. Fernando Azali Congolais, Azangolais, de naissance. Il y a tata la maman. Coutinho. Ah. Bon mboka wana ba Congolais bangolais bazate bangolais babana na mboka wana babota mama vite Coutinho Fernando akutaki na politique makama politique mboka wana mona ka mboka no école nyonso ezaki ko wela mboka wana bangolais ba wela yango ba rwandais bazo wela yango ba burundais bazo wela et quoi encore nini mboka msusu nani à part Centrafrique, à part Burundi, Rwanda, tout ba wela kamboka wana. OK. Parce que mboka wana
eza na makoki nyonso mais biso moko bakolomboka bapesa biso mutu te. Mais non, Coutinho quand il faisait ça na kati ya Kinshasa nani abanda opesa ye minduki po akende na est Mayele. Non, minduki ezosombama na bapoliticien Mayele opesa munduki ndeni bapoliticien baosomba bagénéral baosomba yo monaki bagénéral baosomba babato te général asali du bongo omona yango te namona ko bongo ozokamwa nini. D'accord. Mundele nani asombi minduki akena minduki wana aide ti bakoti na kata mboka to bakoti na kata mboka siko ndenge nini moto asalisaki Muzele père bapesa ye minduki bakota nango après bayeko balukele na kati bakanga ye lisusu mais Muzele ayebi ke moto atrahir lisusu ko pango eza ye. Muzele ayebaki moto atrahir ko eza ye parce que il y a comme lisusu parce que oyebi bapoliticien bayaka omoni basoife ya mbongo bapoliticien baya lokola bana mike. OK. Soki oke kote oyo bapesi yo osanza likambo oke kote oyo bapesi yo omoni emati mwa mingi obomi kote kuna bango baza bongo ezo comprendre. Président Muzele ayebaki ke kopo oyo lokola kopo te susu kangi bango bazaki suri basi bakangi Mobutu parce que kopo wana ya guerre ya 80 jours ezaki Mobutu alingi kobima na kati ya 80 jours te bakangaki yango te bakangaki Kinshasa pene kokanga biu et puis Mobutu balinga bapendre ye kaka na baya babomaka bakimba banani balingi batia Mobutu wana bakati ye mpenza parce que presque tous les généraux baki na kopo wana. Tous les généraux baki na kopo wana mutu abekisi bato nyonso wana ezali nani ezali Ikuku mutu abikisi général Ikuku mutu abikisi tout le monde abikisi Mobutu na kati ya moto oyo alingaki bakanga ye fie banie fie pe mbana moko na bana na tout balingi bakufa. Ah bon? Oui. Parce que tous les généraux wana baza kokana ye na ndenge moko ya kosakana te et puis mboko wana mais déjà ese katana yango pe jour wana depuis 80 jours nde déjà linga katana linga katana eloko ni esalaki katana te ti lelo mais eloko esalaki katana te parce que général Ikuku ayebaki kopo nyonso comme bamonta ye coup parce que ye azalaki premier moto akomonte coup ya banana bakenda kofunda ye na général nani Chikeva Jean Chikeva fundi ye bakangi ye Mobutu aboyi koboma ye lokola ayebaki aza ilema atindi ye na mboka na ye asaka boloko na mboka na ye na nkutu basoda bakenda kolala kuna bakengelaka ye akobima nkutu te ntango asali division du Cameroun nde arécupéré ye azongisi ye na division Cameroun apesi ye brigade 12e brigade. Et revanche wana ye ayoki bakope bato balie bambongo balie bazu bambongo tout ya moni alabite ngai pe nazo vide bam nda bimisi match omoni match ndenge kendaki hein mais est-ce que web sanga sodani na oya ko yebiso biloko apoinga la joie non jamais tozo bato balanda ku bazo tala biso na sûr que donc bazo sepela na makambo ozolo Ikuku nde mutu ateki plan ya 80 jours. D'accord. Si on a de la vérité, à te plan 80 jours, bah récupérer batunion souvent. Tant on va récupérer un mote kouf. Politicien avant de civil wana ka mutu ateki plan. Civil wana coutume mutu ateki plan. Nga ina mona yete. Mukolonga na komona ye na kolia ye. Nzamba la kate ba Rwanda ba juye ba pese ko. Aye bavandi sena kiti afandi apemi bwabi bokangela makutino e maramba somo tango lo ba te bakangi kutino ba mwabi ko samba te allez dit kenda na yo moko yebaki tata wana ba ana face hein ouais atala aseke kenda ufandi seko okufula kuna kangala machine de guerre sivande ngalo bakine akepa akekuna tozo avancer na biso to to bete siko li solo moko boye ya Django na ebili sola Django no nani Django na Bamolona est-ce que vous pouvez expliquer puisque batu na Congo na mboka na biso ba ebi Django
C'est un grand mafieux. Non. C'est un grand voleur. Non. Ayiba Bakar Natembe. Non. Pourtant, un peu au Kangé. Non, non, non. Django, ngai mutu nakayiba Django. Oui, mais umila popo bas. Non, ngai umela te. Django azama suwa na ngai. Bamolo azama suwa na ngai. Roger azama suwa na ngai. Bango nyonso ne bakangi bango ba masuwa na ngai. 4e compagnie ya Tondele Mitai. Mais après combien de temps vient Django? Non, 4e compagnie ya Tondele Mitai. Na arme lourd. Ba masuwa na nga ya Kitona bango wana bazali ba miyibite bazalo saninka bango bazalaki ba yanke kaka bazo soko tali million na bango ba yibi ezaka Mbinza Ipen oui buka mikuwa ouais bana ya Mbinza ba yebi bango omona oyeba ka maître nani mwana Mbinzo nani mais tu as dit association ya zopesa batumbongo na petit na ngayo nani ya Paris awa tala petit na ngayo kombo ezokima kombo ya fait kombo so yolo bon kombo ko ya ouais on se comprend petit wana ayebi ba Django wana aza pe mwana kancha cha ayebi OK on se comprend kombo petit na ngayo ya ko s'il vous plaît Maître Njoube, ouais, Maître Njoube, botuna Maître Njoube a yebisa bino. Maître Njoube a yebi ndako ya Django, a yebi ndako ya Karajes, a yebi ndako ya Roger, a yebi ndako ya petit nini Bovik, a yebi ndako wana nyonso. Maître Njoube. Mais comment ka c'est yango na zo yebisa. Oui. Bango batikala ko botola muntu katin. Bano yibani. Bango soko babimi na babar ya Mbinza wana. Bazo kolongola batuka bilamba basapatu bakuti na mbongo bazwi so bazala mbongo basaleka yango wana ya bango basaleka yango wana mais sikoyo il y avait une équipe oyo ezalaki penza ke ezoterroriser tango Mobutu apesi ordre ya kokabola ba nani ba professeur ba Mitsubishi tanga kaberi ba professeur Mitsubishi. Il y avait une équipe bien organisée par les chefs des bureaux des tchatch. Yangonde bandi na ba équipe wana bazoko no botolaka ba bandi vol ya ko botola ba voiture Mitsubishi. Muyibi ya ba voiture bandi na Mitsubishi. Vous comprenez? Babandi ko botola biloko wana. Tango balingi bakanga tolingi to kwea na bango. Biso zona kope ya kokanga bango kuna. Bango balambi kope aba yanke o bazo sala mubunu na kati ya cité. Basodo bazo kendaka so bameli lutoko na bango na cité besoin. Bago mela lutoko pa ya vie ya zalaki ya mbongo nani asalaki bar moko kuna nani vie moko azalaki Père Boucher. Bazo kene na bar ya Père Boucher fongola kile kuna. Bazo kene na bar ya ngana moko ya basi ya ndumba bazalaki wana. Bazo kene telema bazo jo mbongo wana bango bazo fuye bango bazo botola bango mbongo. Nde bango wana babimaki lokola ba meilleur assassin na kati ya mboka. Na bazaki na ba meilleur assassin. Bazaki bango ba meilleur assassin te ba ya kapamba. Pona okanga bango, je n'ai pas fait 2 jours. Balebi faut bokanga batu wana nga bina koyana bango nyonso ngai moko. Na keneka na 3 personnes, na kangi bango na 20 bouvem. Na nganda ya Delvo bana Mbinza bayebi. Bango nyonso bakende komelaka kuna. Tant que comme 20h na vandi na chimba beseres na bakon baye bakoti bazokota toujours to vandis a gauche toujours to vandis a gauche toujours to vandis ti bango so bakoki groupe to chena mutu ka toke na ba. OK Vous comprenez? Mais ba ebimaki comme nene pour que ba bomba kaka moto ya citation ba kunzi ba dangereux. Mais bazaki na bango ba miyebi ya danger te ba Django wana. À part Django mutu azaki mutu kwa moi mutu ezalaki bien te d'ailleurs Django atambola raté. Django azama kolo ya kovimba azaki na makusa. Na ba section to ba no sala. Mutu amakusa et puis mutu na ezalaki bien te. Yé pe sala formation penza bien te. Maso na bisoti. Azaki na makusa. Alamba na makusa. OK. Azama so na biso alamba na makusa. Asaki na eloko mo ya bête. Question mona ina tono eza un peu monene. Ouais. Est-ce que Lelo quand la machine de guerre aux assure que Félix Tshisekedi a la chance
ya ko stabiliser sécurité mboka na biso même si so to pesi chance to pesi temps moi 5 ans est-ce que armée na biso mboka na biso est comme stable sur le plan sécuritaire? Soki a kozala Félix c'est soki a joué à longo l'esprit ya mawa. OK. Esprit ya ko sambela kwa matamutu na ye bazo tiango maboko boye. Soka longo yango a ko avancer, a ko changer. Mais soka longo yango te a ko changer te parce que armée azana muku wa munene na kati armée. Parce que armée ya Tshisekedi eza trafiqué na ndenge ya danger et puis batu ya solo oyo bakoko idée bazate. Bato bakozala ke baisa la Tshisekedi penza ke akende tina fond na idée na ya zanango bazate. Baza penza te. Wana penza nazo ebisa yo eza mwa pasi. Pour ye alonga il faut alonga l'esprit ya bo. Il faut côté qui dictature a comme un peu dictateur. Non, il faut biso na mboka wana toza na démocratie te. Oui. Parce que nan to comme na démocratie te na mboka na biso. Vous comprenez? Mboka Congo eza na démocratie te. Biso bato tuuti na poto nde toza na mopepe ya démocratie. OK. Vous comprenez? Mais baninga na biso bakenda kuna lelo. Bazo sala na ye. Est-ce que bazo utiliser démocratie? Non. Tu vois? Est-ce que baninga na bakenda ko sala na ye? Est-ce que bazali ba congolais ya solo? Tu y bipété. Vous comprenez? Donc, il a esprit Nzangele atia. Ce que esprit Nzangele bangisi batu. Au moment hors de gros tanambo. Mais déjà comme ça là, action sur bazo ça là dernièrement, ex-président Abisso Joseph Kabila. Parti moi bando vanda na kumbekuna akanga kinzela na jelem bakanga nzela bando le kateme bakema muki nzela na balexi bato tu vois pas qu'il y a comme une détermination mon robot mais attends la détermination parce que bato bazaki ko lobanga la ndaki oui parce que ce que ezala ki na tango ya Mobutu taka muto ya fungola kimbanga na jolo awa za mzele ya mokonzi boy ndako ya mokonzi asomba wana voilà vous comprenez muto wana est-ce qu'il y a ko mona na blobi à comme on a l'obité. Mais par quelle audace, quel pouvoir? Et bah toi là son groupe wana, ndenge bataille groupe wana taka mukolo wana. Bakay. Ko kanga bango nyonso pe ko kende pe libela. Baza na droit ko zonga te ba ko mona na pe na mboka wana. Machine de guerre. Tu vois? C'est ça ordre. Ouais. Ko komona mutu nyonso aza droiture. Ko mona mutu moko ko lobate. Soko tali bien. Ngai na zalaka wati. Balobaka ngai na boma bato ebele nga ba chantaka balobaka kangala boma bato mais de frère boma bato fait kangala boma bato nga na boma bato te nga na boma bato te ordre mutu boma bato loi mutu boma bato nga te nga na boma bato te bon loi ngo il faut boma mutu boloko musana nini boloko musana yo bomi mutu bakamati yo o violer mutu bakamati ko tiona boloko lo babimisi yo o kende su ko violer o boma lisusu ce qui est à Kaïs tu donnes à Kaïs. Kaisala na Kaisala. Voilà, ce que tu as Dieu, tu donnes à Dieu. Mutu alobi mo ba wana biso bio nzambe. Nzambe. Ye moko mutu aboti biso atindi biso na moko. Ye moko pe apesi ma loba wana. Mais soko yanga yezali boye langa yanga. Soko yanga ezate. Boso msango pa yutaki. D'accord. Tu comprends? Oui que na sepeli, na sepeli na façon oso développer mais na tango na bino akala, so na ozo ngaka ce moment moké. Sécurité na qui ne qui makasi mais après un certain moment donné tout le monde que sécurité za qui sauter na Kinshasa puisque bino babé se respondant se met désordre makasi na kataki batu bako ko bana ko uta province bazoya na kin ba ko kosoma subilo na babé à cette époque là je me rappelle na marché central bazo ko kosoma subilo ko TV babé c'est resté na ko pesa exemple moko nga na zaki otamba mutu ka moko ba pesa ka nkombo Sakaroni. Et ça qui va baisser reste, moi je sais. Hein? Non, il y a un epsa yo. Ok. Et ça qui va baisser reste. Et ça qui ba bureau de. Ba bureau de. Au comment on a bureau de Kanfongola, bureau de Kalamu, bureau de Kanchachi, bureau de. Ben basaki sous commandement non non. Basaki sous commandement. Nazo lo bana yote. Oui. Bureau de nani ya Saddam, bureau de unité nyonso za kina kata Kinshasa. Ok. Bazo bimana tennis civil. Tellement le quoi bayebaki que somme dans la clôture ya BCRS ya Bolozi na sima palais du peuple bazo kanga ba paya
oyo bazowuta na badiama na bango bateki banini oyo bazowuta na makambo na bacommerçant bapiége bango na bamituka bazozwa bavoiture bazokana na bachauffeur bazwi bavoiture bazokende bombana babiro de wana bazokende kosa nini ale tokangi yo boye oke na circo soko yo olingi oregistre baye na yo ti omoni palais du peuple bakotisa nzela nsima palais du peuple yo omoni ndenge wana omoni clôture ya bro toyokana kaka kuna tokende te olengi parce que oyebi ke so okoti kuna okobima te oriko okobima na yo parce que oboma mutu te okokota na yo obimi mutu moko osala yo likambo aza te ozo comprendre donc soko okoma bakei na yo pembeni batali mbongo na yo bamoni yango bazwi yango soko opesi bango moke babotoli oyo etikali bake babwaki yo ntango babwaka yo kangala koyaka koluka na kokanga kaka bato wana barumeur moko oyo bato baoloba na Kinshasa est-ce que oza sûr na minute oyo soki bakangi par exemple ex-président na biso Kabila mobulu ekota na Kinshasa mobulu ekota pani mobulu ekota na Kinshasa pani po Kinshasa eza na bato ebele Kinshasa eza ya bino Kabila aza mopaya aye abomi bino Kabila ye azwi basi na bino azwi bambala na bino abomi basi na bino aviole abomi asali nde motema na ezini azwi mbongo na bino azwi makambo mboka na bino azwi so mwasi na ye ake koboma bato na aboma mboka mobimba village mobimba soki na bakuluturi kuna soki wapi atia bilanga ne kuna azwaka bino lisusu atia bino bokengelaka babiloko wana donc bosani bato ya tie wana soki baza zomi bino boza combien mwana nyonso abimi na ndako na azwi machete Kabila abomi bino nyonso Kinshasa moye bosili bomoni pa mayele na bino ezokende bozobanga pour rien bozomona eka na nzela aleki ye rais mais yo papaka bato machete ye rais wana kaka ntango atie loboko boye kata liboko na ye ube kata kingo na ye bokwela basoda wana soda moko ta kokwela bino na mangu oyo aza na munduki wana aboma bino boza 10 mbala moko bokufi ako kosokisa mibale moko akokufa ube mibale bakufi me bokwei na basoda wana basoda bakotika manduki boboma bango kingasani yango moko wana ya suka soki ekangi kaka po kasi obunda bitumba na bato wana ospéraka un jour mpe Kabila kolongwa mpe bakokanga ye na Congo mpona kokanga Kabila eza nango mpo bakende kobenga nzambe likolo akita te fosani eza kaka ciombo soki atelemi alobi bokanga Kabila bakangi Kabila c'est tout nalobi bokanga Kabila mira pamba babuki ya gelema omoni makambo epesi te moto to azobima azoloba azoloba parce que bino boza basi te d'accord po bino boza basi bakongole bino bolobaka kaka soki oyoki likambo ya kangala olobi likambo ya wera olobi likambo ya jibe olobi likambo ya kofi olobi ofandeli yango me telema bagare kuna kanga mutu wana soki omoni yoketi maboko me mpona koloba lisolo ya moninga vous êtes le premier mais mpona komibimisa na bowumbu vous êtes le dernier. Est-ce que combattant o bokechu wa yambo maloba o ya lobaka et comme comédie ou bien loba makamoko za sérieux non ngai na kokota pa ya ba combattate na combattate non na lobi ndeko bokechu ka exemple na yebise ya loba makamoko na koki kolobane omoni bokechu aza civil d'accord bokechu aza civil lobeli ya ba civil eza bongo alobaka bien non alobaka bien mais mabe na ye parce que utilise le mot o eza bien te akofinga mutu akoloba nini bon nayebi te wana eza façon na ye kofinga eza façon na ye mais nani akoede Bokechu parce que Bokechu il vise l'argent. Ah bon Bokechu a visé à combattre non, visé non. Pourquoi j'ai dit ça oui pourquoi j'ai dit ça garçon moko Bokechu bauta kofingisa nga na garçon moko boye oyo afingaki bango komone nani sokoko ngai machine de guerre na yebi sokoko te na yebi ete to solo na ebote na passa émission moko epa te dimola na mona natana mosala na moni telefone na ngai leli ba bengi nga na Bokechu abi commandant machine ah boni yo oza bien naza bien abi
oyoki président ndenge alobi ngabi nayebi te président nani nani Sokoko ngabi alobi nini alobi il fallait tokutana na yo naya kozwa yo tokutana na yo vendredi parce que azouta Angola non soki États-Unis azoya tokutana tosolola pour concernant ba idée yo pesi ozo comprendre ngai na ye tokutani te nayebi ata koyeba te mukolo na yo ki azofinga ngai kangala atindi message kamusaki nga vendredi yango na zela Bokecho abenganga te ti lelo atikala kobenganga te atika kokutana nanga te ngai na yebo tosolola ata mosolola te namona finga ngai o ngai ezala bakangala wana kangala za soza te wana Sokoko mutu azofinga ngai nayebi ete je comprends et lekela nga na vanda bona bina zongi na kozongisela nyama oyo likambo te natika ye je comprends donc eza pona nini parce que tango bozomona mutu boyebi ete azobisa mbongo azoyebisa bino mbongo yango oyo bosala boye bino bokamati mbongo wana après bosali soit disant bozali kolancer ye mais ozali sur la musique te oza na côté ya politique oza na musique te ozo défendre mboka mais tango ozo lokwa yeba ke mso ekobadukila yo ozo comprendre ekolobela yo bato bakoya kofinga yo tout bakolobela n'importe quoi alors yo ozu yango olie oteki mutu wana na bato te yo lobi aza présent aza mutu boye aza na bambongo na ye aza na babato aza boye selon biso tokoyoka ka epai na ye ngai nayebi mutu wana te nayebi ye ata mokolo moko te meme kosolola boye namona nayoka kaka Bokecho abenganga asolola na ye asolola na nga message nini okopesa na Bokecho siko azotala non naza na message ya kopesa ete nalobi aza combattant azalaka effort abunda parce que kobunda soko ozobunda d'un côté yebaki lifuta nango ezalaka d'accord eloko mutu alonaka yango yabukaka eloko tu mutu alonaka peti nanga yango yabukaka Bokecho a continuer na ye ndenge azocontinue aza combattant nga naza combattant te nga naza soldat moi je parle étant qu'un militaire nazo parler pour na ba militaire je comprends donc ba militaire ndenge to sa boye biso basala makila ya biso et c'était kama donc soki nga na yaka koloba nalobaka na chose mibale ndenge baninga na biso basoda bazokufa na front nayebi pasi ya front na lelaka na senite na ngai oyo nasala na mboka wana na misala nasala naza na lifuta nango te yango etindaka ngai mutu na ngai betaka nayaka nalobaka ok est-ce que tu comprends Kangala machine de guerre. Donc merci vraiment na participation dans la émission na biso oyalelo. Même si ok aza invité na biso habitué invité maison. Tozala na yo à chaque fois à chaque moment donc ba épisode des continuer. Bo consommer oyo o peso ya bo consommer sous puisque to beng c'est sous kala mingte a PC la biso a fongo la biso ba makambo mususu ba page mususu ezangi. Ba remerciement ne pas nani. Non, on remercie toujours à Unité 8. Okay. Unité 8 nyonso eza na kati ya étrangère o baza na bamboka ya musika ba Canada ba Allemagne États-Unis Belgique Maroc surtout mingi boza na Maroc na yebi et puis mingi baza pe na Centrafrique na yebi mingi boza pe na Brazza mingi boza na Angola. Tous les unités où nyonso na pesi bino bambote ya trop et puis na pesi mbote na tema na ngai conseiller na ngai mama de mama chérie na ngai ba bote na ngai Marie Chingola ya motema mbote ya trop après na pesi bana na ngai nyonso Obosa la témoin na ngamoka utai ko bala semaine passée. Belinda Kangala na Angola. Félicitations na yo utai ko bala abali musali na Nzambe. OK, merci vraiment. Voilà. OK. Donc on a PCP mbote ya mingi
napesi mwana na ngai Johnny aza soda aza titero na Lubumbashi. Napesi mwana na ngai ya misatu aza major. Ah ouais. Ouais, aza na Kinshasa azali kosala et puis kaka na atigange Sylvie Kangala mbote mingi na baleki na onyo surtout bino nyonso tout mbote à trop. Merci. Merci, c'était la Kangala machine de guerre oyo boyebi oyo bino tu boyebi Kangala machine de guerre donc aza moto représenté souté na sir bo sepel na émission oyo esika ezome bino Kangala abando zongela biso oyo nyonso na ba question linga poser Kangala concernant ba makambo tolo ba komela biso juste par message obebenga biso na numéro ya téléphone oyo eza affiché wana mbala simatanga koya to tuna eba mituna oyo bino bokotindela bino bakomela biso bakoma bongo ba kozwa mituna nyonso ba réponse na kopesa bango na kopesa mutu nyonso réponse abomba mituna na ye asala ngo bien jour kopesa ngai rendez-vous na koya obesi mituna ngai na pesi bino ba réponse d'accord na dako na kopesa réponse. OK, le message est lancé mutu to Rolanda biso okomi message na yo comme ça Kangala machine de guerre ako répondre bino na ba mituna te ba ofinga ta ba finga za Prom TV faut supporter ba finga te na soda na lingi lufingo te faut soko ye na lufingo po bino ba congolais bolingi lufingo te alors soko tongone na lufingo ngai pe na ko tongo na yo pe na lufingo. Là c'était Kangala machine de guerre, c'était votre humble serviteur MS avec votre émission Carré Parfait to comme na suka émission na biso et vont tumba na Anvers mbote na yo Jimmy Chimanga Port de la Chapelle Papi Lebo toujours was Telecom Jimmy Chimanga Port de la Chapelle vraiment mbote à trop papa pour Kangala machine de guerre Big Ansumbu na Lausanne mbote na yo donc derrière la cam tozaki bongo na ye moko mvama de ouais hein mvama de mvama ngai mais pourquoi tu gagnes suboyo na telemi boy pa comment voir mes kimio kimingai kiminga lokola kombo ya nani kimaki ya petit na biso nani komone fire basket mvama de mvama vraiment ya solo yango musala kitoko studio kitoko makambo tout bien d'accord et image ya pepele Fire basket, Guy basket, Chango basket, Héritier basket. Tokomi na suka ya émission na biso. Soko za d'accord nanga Fire basket. Memanga esika o memanga comme d'habitude. Okay.